La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Omaka mtubo seka bole abomela me na mutema abeto biloka sisi ngapo nazana problema mosi na ngati ata lelo na bike na boya mosi na nga mosi on pe na koyiko zape na ebite na yokuta nsina ba malédiction kuto eleki oyo. Petit Fally amemi réponse ya batu nyonso o balubaki pona mwasi na ye. Petit Fally amemi ba réponse na bino nyonso bato bobimisa ki ba video ya Priska o ezali bongo mwasi na ye. Na sur internet si bato yebi ba video moke circula ki na internet ya mwasi ya Petit Fally babimisa ki pe ba video na ye ba sex tap kaka ndenge bino mo boyebi Congo na biso babimisaka toujours ba video ba bolumbu ya bato. Alors ba ye ko bimisa video wana ya mwasi ya Petit Fally to mona ki ba video e circula ki na internet. Alors bande konanga ba video wana tange circula ki Petit Fally azaki na poto. Petit Fally azaki na poto ti ba video bimaki ti ba video e circula ki. Na assure na leka ki pe awa na Xile Botelwa TV na sala ki pe émission pona koyebisa bino ke na minute o tozabo e mwasi ya Petit Fally ba publier ye ba makambo e bimaki ebele kutu Petit Fally alobi fo sala aden na yaki ko expliquer bino ba bloko wana nyonso. Alors na minute oyo Petit Fally a ucho sa l'émission Petit Fally a lobby babiloko o esengeli aloba pona bato ba publier mwasi na ye tope pona bato ba linga bakabola ye na mwasi na ye bande konanga na otiela bino boyo kantuka boyebi chez Xile Botelwa TV na linga toujours na tikela bino boyo kaka bango moko na minoko na bango moko. Batu ba revendiquer batu ba lobby Petit Fally peut-être batu ba yaki po ba bimisa ona kata libulu moko be oyo zo yebate batu peut-être ba yepo ba fongolo misu oyo zana no blé ozo yebate mais Petit Fally a lobby boti kaye na mwasi na ye abandana mwasi na ye na pasi ayebi esika o azui Priska ayebi nini o ye azo sala bande konanga mbote bonjour bonsoir wana mutu tout à l'endroit Xile Botelwa TV ayebi ke bonjour bonsoir vraiment et dépendara na air oyo okolanda biso. Alors na air okolanda Xile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Alors le on a préféré qui vraiment na la bino likambo oyo na tie la bino boyo kana matoi na bino toyo kapenza eloko nini oyo kobima na munoko ya Petit Fally toyo pour que totika pena koloba biso bato toni koloba likamba Petit Fally totika nanu koloba po ye moko déjà a eu décision na likambu na ye. Peut-être internet toyoka ki mawa bato boyoka ki mawa ke o mwasi yango o boye kutu Petit Fally mawa bino boyokeli mawa me ye moko ayebi esika nini asimba meli bandeko na ngai. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com.
lobela Maxi Bien-être bande onanga boyebi Maxi Bien-être en tout cas bande ko nyonso bozolanda Irsil Botel la TV mikolo yo boyebi déjà Maxi Bien-être. Alors Maxi Bien-être za produit oyo ezo sunga batu bande konanga. Maxi Bien-être ezo sunga ba maladie ebele ba maladie nyonso boyoki batangi kombo wana en tout cas na ko sabinote Maxi Bien-être ezo sunga makasi ba papo bolembi déjà ba papo bazalaka oko kalisus ko satisfaire mamate ba mamo bazalaka pe oko kalisus te ozalusu na ba besoin ya nzoto te c'est-à-dire ba posa ya nzoto esila yo oko malili ba posa nzoto esili yo en tout cas meka Maxi Bien-être okozala décité Maxi Bien-être ezo bikisa ba maladie ebele okota déjà na bakir moko melaka des années solution ezate en tout cas ndekonanga meka Maxi Bien-être okozala décité boyeba déjà ke bato bokoma deya komela bakisi omelaka bakisi ya mbula na mbula ya mikolo na mikolo bakisi à chaque jour omelaka soko za mwa mobali yebake ekosimba te omono okoma déjà ke olembi ozalusuna ba makasi mususu te alors meka Maxi Bien-être ezozongisa ba système nyonso normal na bandeli ba système nyonso ezala mwasi ezala mobali Maxi Bien-être soki omeki yango ezozongisa ba système na biso nyonso normal alors bandeko nanga contacter biso en tout cas livraison à domicile donc livraison eza partout esika nyonso zali place nyonso et yango mboka nyonso oyo zali ozala na Asie ozala na Europe ozala na Afrique ozala na Amérique ozala soki wapi yeba ke Maxi Bien-être ekokomela yo esika nyonso ozali Maxi Bien-être eza na facilité ya kokomela yo partout oyo ozali alors commandez Maxi Bien-être na yo okozala vraiment décité okozala ya kosepela bande konanga tozonga na histoire ya Petit Fally biso nyonso na internet toyebaki na biso internet ndenge yindaki tomonaki biso nyonso ndenge internet eyindaki pona Petit Fally alors Petit Fally alobi mwasi na ye se mwasi na ye atako mwana aza ya yete kande boloba o mwana ya yete o mwana mwasi na aza pe capable ya kosela Petit Fally muzemi aza capable na nyonso kaka nde toloba ke Priska aza pe capable ya kokosela Petit Fally zemi alors Petit Fally alobi yepe aza capable aza incapable ya koboya Priska donc aza capable te ya koboya Priska Petit Fally alobi nyonso oyo ezoleka na libala na ye eza foyer na ye akokite koya koloba na TV oyo ye ayebi Priska aza mwasi na ye oyo ye ayebi Priska aza ya ye donc toloba toya tosala soki ndenge nini etali nango yete wana eza maloba oyo euti na munoko ya Petit Fally alors bandeko nanga na otikela bino penza na otikela bino boyoka na otikela bino penza boyoka yango bien Nautique bino tolanda Petit Fally toyoka nanu Petit Fally après ici botel la TV dans zonga analyse nanga sima kande na ebisa bino ngana linga nanga mingi ba preuve na linga pena bino moko bolanda olandi yo moko na matoi na yo oyoki yo moko na matoi na yo après nde na koyela bino analyse nangai ngana lingara bongo donc Petit Fally le bibotika vi na ye botika libala na ye eza libala na ye peut-être bato ba monaki que non moi sanga za mobulu ba luka ba ye mais bino moko mutu boyebi mutu soka lingi mwasi na ye na pasi Petit Fally tanga uta mboka yaka anzima teke basi bako linga ye alors ndenga kutana na mwasi na ye na pasi alobi ke akokabwana na mwasi na ye te akoboya Priska te likambo asomo boye Petit Fally Mabala batu bakota kate bandeko nanga Petit Fally asiliki a fashion internet botika mwasi na ye donc mabala batu bakota kate alobi mwasi na ye azala mobulu to azala mobulu te yende mutu alinga ye et puis yende mutu aya na ye na réseaux sociaux alors wana rappelé bino que Priska aza mwana ya boma auta vraiment boma aza na ye mwana ya boma ba parents na ye batinda kaye na Kisasa pour que aya kotanga na ndenge ayaki akutana kina Petit Fally aza mwana ya boma alors kaka ndenge to sala ka be émission bo mona ga ba commentaire batu baye ko commenter za batu musu baye ko finga pe Priska mais za na batu musu pe baye ka na ba pe ko finga ete batu musu baye ka loba bolamu na ye batu musu pe baye ka pe ko finga ye kaka ndenge ezalaka mais Petit Fally lobi ata bolobi abi libala nyonso ezaka na matata
Petit Fally alobi libala nyonso ezalaka na matata nango, donc ata bokiti bomati ata bolobi aza lisusu na likamba koloba te po libala nyonso ezalaka na matata nango. Alors bandeko na nga wana tikeli bino tolanda nanu Petit Fally, après ngana bino tokozonga sima. Kobosana te, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, car ande na ibisara bino tindela baninga lien panza partout biso so toya tokota toyoka nanu likambo o Petit Fally a bombela kibiso. Ndeko na nga o kotina Irsil Botelo la TV, car ande na lobara soki ezali vraiment première fois na yo olanda biso, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Alors tant ozo s'abonner, kobosana te fina cloche à notification. Tango vraiment ozo s'abonner na Irsil Botelo la TV, fina cloche à notification pour que prochainement tant toya na analyse na biso et comme la yo directement esika nyonso okozala. Ya on a lobara toujours fina cloche ya notification bande konanga. Tolanda Petit Fally après ngana bien tozonga toya lisusu kosolola car ndenge e zalaka. Omaka mtibo seka bolia bomela me na mutema abeto biloko sisi. Ngapo nazana problème mosi na ngati. Ata lelo na biki na boya mosi nanga mosi mpe na koyi koza pe na ebite na yokuta nsina ba malédiction kuto eleki oyo na epesi ko kuta ba libabo eleki oyo na pesi mosi nanga chance na pesi chance toza na etoboko la mwana oye koya eya naza confiance à mosi nanga parce que jeune loko ya botelo mona ba jeune ebele ba loka ba iPhone bomela bolia mais ya kanga mutema botela ngamona so zaka mubula ngai tonga to zaka ba vi moko ka ya ba ntelantela to kutena ba bar to mele sil mutakangi mutema botela omona mabeno asalio 9 mois akangi mutema botela omona eza ba histoire eza ba époque na ye mais ndenge na yebela osala ngote parce que ba situ bande monte comprendre MC mosi na MC balela so na kata na ye akata mo ka kuma mosi ya mutu akoma mosi Petit Fally Petit na ba succès na ye po ba yokisa biso soni mais abongote akata ba contrat na ya nga bala na nga déjà nazala mbai na nga déjà sela nga nyonso kabelo na zwaka mbongo na zwaka kolia na zwaka na okiko ngana dimile mbai na ete mbai na nga te sko tango yo susu na ba époque ya na moneka boa comment peut dire boa asini ni alinga prouver madame pas prouver nga sko esi malangote babilo katongo ka babiyoka yoka balobaki basalaki oboma foyer na yo pamba eza foyer na nga famille na nga on respecter madame mona parce que toza na mona so bodi na mona na mosi comme famille libota makila bosangisi dia makila famille do boni libota na yo famille na yo na famille ya madame situation oyo comme bino o gérant ngone na famille na bino non ngam j'ai ma bonne ti ngam na papa ti ngam na parati famille na bino oza pe na famille ba yaya ba ndeki pas na famille na ye na bibo ngam na gérant ngoti soki eloka mabe komi ba otina nani aza sefu na kati ya ndako tozaka na ndako mwana papa mama kubatuna kana kati ya ndako nana aza responsable nana aza papa sefu lié ndako nani ba misanga nani sefu lié chef lié ndako ezaka papa chef lié zamboka chef lié zamboka neto kana ba district ba province chef lié Jean Paul chef du ménage ouais chef du ménage voilà ba otuna na lingati yoko papa makama mosi nge talingati ngana ko batela mosi na ngati na suka na protéger mosi na ngati na suka ona yoka kina ko ke talingati foyer na ngifona batela foyer nanga na protéger vie privée nanga ya ndako ele kana ba telete bango moko bato wana ba olobaka bata ba vie na bango bata la ba foyer na bango na bandako na bango ba vie privée na bango noki kuboma foyer na ka boiti ata moso na obala lelo na ebiti ayo bomela ngai shune makambo mais moso ebinga ngana puisque ça fait 3 ans passé c'est 3 ans ce qui a salanga ba mabe ya lelo mais tout monde a déjà ba internet parce que na lekana ba TikTok na ba internet boyebi ati osalanga mabeti isa okaka bazua emsu bazua ba entourage na ye ba époque ba meki ala ba succès akoma na Petit Fally mbana komo ke ba poto le boko ke ba poto a répondre biso susute a bloquer biso e koma nini ba sali bo ponini ba prouver nga on va jalouser côté moi ba jalousie très bien
mais il faut protéger moi si nanga faut na ba défense ya moi si nanga défense oui kuya na ko linga te na diminuer moi na bato na ko linga te na saboter moi na bato na carrière na yo affecter carrière te non moi si nanga na bien carrière nge be baté moi si nanga bien ba ko sorta za bien ana be esprit parce que otine ba awaza musicien o ya bi monde wana ana be esprit a tira le sala nga mabete na ebi nazo biso na ebi c'est le bon nazo souhaiter à sala nga mabete nazo souhaiter merci beaucoup nazo souhaiter à sala nga mabete merci c'est pour ma bolingo ça va compliqué bon et là tout le monde justement nga nazo souhaiter on a plus conseil na merci tu le bibem sur lingala un sous parole parce que mutaye ba likamboka na mutem sous parole na ngande etublenga de lobi na biso ka nzambe merci beaucoup nazo souhaiter ka ndo lobi ke asala nga mabete aye baba nani akoki ko sona bango na banana ko kufana na bango o ma mutu momba ko zape masa na oboyi bosola be bosekaka alu kile ba copy po be bisa carrière nanga alu kile ka copy mo boyi o manager mo ba ti opeka mbongo nje o bisa carrière Petit Fally parce que moi ndeko nanga na sur toyoki Petit Fally ndenge a dégager vraiment sagesse na maloba na ye a dégager vraiment intelligence pe sagesse na maloba na ye wana boyoki maloba ona teli bino eza Irsil Botello activité mais eza maloba ya ye moko Petit Fally nde alobi concernant ba rumeur o ezo bima na internet concernant ba makambu nyonso o ebimi na internet po na mwasi na ye alors aboyi na ye ake kozwa mwasi mususu po sur internet bayaki ka Petit Fally kabona mwasi oyo aza mwasi mabe en tout cas kabona na ye kende kozwa mwasi mususu batu nyonso balobaki alors Petit Fally alobi aboyi na ye akende koluka mwasi mususu po esika oyo akokende ayebite mwasi ana koyela ye comportement nini ka nde balobaka malamu za na ndoki oyo yebike oke koluka mama pasteur oyo yebite wana ezalaki réponse ya Petit Fally aye koloba lisusu ke na libala nyonso matata ezalaka bandeko nanga mwana mukie kuda zo réfléchir boye boni mikolo boni mikolo o tumweto tanga bakombo ezate dabino mo boye bika par respect Irsil Botello TV lingana e ko blesser batute donc par respect moyena tanga bakombo ezate meto yoki réponse ya Petit Fally azana ye na posa ya problème ite alobi na ye bien que mwasi na ye c'est mwasi na ye ata balobi ke mwana za ya yete ata toye na internet totelemi togangi ke mwana aza ya Petit Fally te mais Petit Fally alobi mwasi aza ya ye moko azo reconnaître zemi ezalaki ya ye moko pe azo reconnaître ke mwana aza ya ye alors ata tokiti tomati tolobi todenzi todiembeli tosali soki nini Petit Fally alobi mwana aza ya ye mwasi pe aza ya ye donc kindumba ya mwasi na ye azo mona ngo kutu te ata batu baye bafingi mwasi na ye ndumba ata toye internet mobimba toye to bambi mwasi ne masasi ye kindumba mwasi na ye azomona ngo te alobi mwasi na ye aza na ye ndumba te mwasi na ye aza na ye bula te ndenge tobengaka ye mwasi na ye aza ndumba te mwasi na ye alinga ye na ntango apasi alinga ye wana nano aza na succès te Petit Fally alobi mwasi na ye alingaka ete wana naza na succès poza na bato musu bayaki balobi ke non alandi ye ka pona succès soki succès talinga alanda ete alobi na ye ke mwasi na ye alanda ye pona succès te babanda na ye kala avant kutu Petit Fally akoma o akomi lelo effectivement babanda na ye penza kala avant kutu akoma pena o akomi lelo babanda na ye kala alors alobi akoboya mwasi na ye te pona biso bato internet pona biona ngai akoboya mwasi na ete pona batu nyonso o bazo finga pona batu nyonso o bazo loba babuzoba pona mwasi na ye yango te ekotinda ye aboya mwasi na ye alors bandeko na nga boyoki bandeko na nga biso nyonso ngai na bino toyoki réponse ya Petit Fally merci beaucoup na bino bolanda nga na sir bokomela nga na ba commentaire mingi olobeza te toyete poto banopesa conseil Petit Fally omoni ye moko apesi réponse comme na yela kibino émission on a ebandeli on a yeli bino pe boyoka réponse ya Petit Fally alors bandeko nanga abonnez-vous commentez likez partagez quand ne psara bino so ezambala liboso otombe na Irsil Botello TV donc au s'abonner au commenter au liker au
partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso vraiment na Messenger et au sala malamu mingi. Wana na profiter na yebisa bino likambo ya Maxi Bien-être. Bandeko nanga biso nyonso tolanda Irsil Botelo TV, biso nyonso tozolanda publicité o ezoleka, donc totala pub o ezoleka ya Maxi Bien-être. Na bisa ki bino déjà livraison eza nango partout. Ozana besoin ya produit Maxi Bien-être, benga biso place nyonso oyo za livraison ekokomela yo. Ndeko nanga, ndeko mama, ndeko papa bongisa libala na yo. Ndeko mama, ndeko papa tika kokende koluka ayer bongisa ka na kata ndaku na yo. Somba Maxi Bien-être ezozongisa ba système na biso nyonso normal. Papa aza na maladie, mama aza na maladie, tomela Maxi Bien-être ekobongisa biso. Maladie nyonso oyo beli zobe maladie msumo to tanga kombo ezalaka te pona ba condition YouTube. Alors bandeko nanga somba Maxi Bien-être olemba okokaka lisusu makambo te mwa mobalo akokaka lisusu makambo te mama opa akokaka lisusu te bomela Maxi Bien-être ekosunga bino. Maxi Bien-être eye pona kosunga biso ba déjà basalela Maxi Bien-être bayebi bayaka ko témoigner chez Irsil Botelo TV. Alors tomela Maxi Bien-être tokozala vraiment décidé wana yango kaka message oyo na lingaki na la bino bientôt bozomo wana zolekisa pub wana kaka siko tozolekisa publicité wana kaka siko awa. Alors bo profiter tango Maxi Bien-être ezana no to profiter bandeko nanga e ozala malamu mingi. Mbote nanga na Madeleine Akeita, mbote nanga na Mama Chantal TV ya Nzambe, mbote na wesiko zali, mbote na batu nyonso bolingaka pe bolandaka ya bino Irsil Botelo TV. En tout cas Nzamba lola a bomba bino. Madeleine Akeita, Mama nanga Yvonne siko zali, ba gros bisous. En tout cas ma copine chérie, mon ami d'enfance Percy Katumbi ya ba Percy, bisous esika ozali. Wana namoni Armeline Pemba madame mwasi ya poto mwana pota tanga umela esika ozali. Nzamba lola a mona bino ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Tielanga j'aime bien, tielanga commentaire à bien, partagez la vidéo, tielanga j'aime vimba, naloba toujours bino boza ya ngai, donc sans bino mawa plein. Car andengo talanga wana, en tout cas merci beaucoup Nzamba lola pambola yo, en tout cas sans yon de konanga mawa plein. Kaka andengo zawana bo mesa nanga ka bongo Nzamba lola a pambola bino. Tokutani à la prochaine, bisous, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.